Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut Nabalandinho, c'est Congo Check Check TV avec Darling Love, la canona. Bonjour, bonsoir, place tous vos amis. La canona lingi binomingi. Merci na confiance bozo. Continuez toujours ya kopé ça la canona. Na profité na pesa mbote na mon boss, mon patron, papa Siboumou Tombo boss à Pembe, pourquoi pas na Freddy Chibango, j'ai trade patron de patron na JP Suisse na kati ya ville ya Arène, pourquoi pas na cœur sensible. Lelo kakande to mesana ko sepet sabino na kata Congo check check mikolo nga kutu na koloba vraiment mingi makasité pour na ba sujet ngo pour ba ba en tout cas Darling Love yoza mystique et zaka juste que Darling a pesi sujet ba tusiko ba lobelela yango lelo sujet na biso ezali pourquoi eya kokoma mobali accoucher na mwasi une fois a dégoûté komi pour na deuxième fois abenga ya komo kima et ezalaka pona nini est-ce que eza pour que abimaki na mwasi wana ayoki eke vagin na eza mai est-ce que ayokaki mwasi wana vraiment goûter comme il faut po ba misusu balingaka vagin za na mai ba misusu balingaka vagin za nango iya kokauka skotozoye bateya kokoma pourquoi mobali abimika na mwasi mbala moko dégoûter tant on mona mwasi tambali bando ekozala omona pena ke balingani makasi dès que kaka bakoucher ba mwara mbala baye mwasi akoma okima mwasi ekomi kutu mwasi soka yebo mwasi ndefa banda kosenga eke papa naza posa to bima omona ka mbala zo sala esala eboye eloko wana tuka ikabolaka ba couple trop yango wana na kopesa bandeko moko na moko bandeko moko na moko muta pesa point de vue na ezalaka ndenge nini est-ce que ezalaka eyaka pona nini est-ce que soki ezake mwasi azosokola bien te azosokola vagin na ye bien te nde esalaka ke mobali abimi na ye une fois a dégoûté ya tiki ye metitima toleka na transition obongo tolobisa bandeko moko na moko mutu apesa point de vue na ye check. Ouais, merci Nabalandinho sur la Check Check TV. Ngana rolo baboye metitima. Ba jeune fille elle lobby somo batozo c'est compliqué pour rien. Ozo mona et pas mususu ba mibali mususu bazo ke no sangisa na bango nzoto ne bazo memela bino ba infection mususu ndi yango mona détruisera vagin à moi si omoni moi ça comme tellement que aux yeux ba infection trop elle ba perte blanche comme bimo ebele yango moni sala ke moi si akoma mai mususu pe ezali dès le bas âge maman na yo ta mususu tellement que zai mwana mwasi a s'occuper no bien te o subeli kaleson ajati ko kana kaleson zo sakana ba mabele zo kota mwana ba infection na zo kende kola lango yango monaka mwasi mususu azala goûter pona bato ba tsaka tembe ke est-ce que mwasi pas za goût oui mwasi fois za goût moi ça za goût botu na mibali ba koyo c'est que mwasi fois za goût ndenge mo pena mobali pe so za goûter mwasi ba ke mobali za goûter abalola loketo bien te machine on a pena ça il a ngo vraiment bien net tu vas biso ba place mo pena se pena bon magnolaté pena donc en tout cas musika na 800 mètres quoi aux a pembe po ma solo vraiment donc fait 5 avant faut ça toujours pena na pinch mais ba momi vraiment faut ba rosokola nzoto même ata ba ndeko na biso ba libanda mboka ba te que logo za na poto oh c'est parfumé soit bo sokola mai ya mboka mundele nde okoki ko traiter nzoto na oti il faut rebongisa nzoto nde yango vie. Yokanti ba o bazala bandako ba président de la République il y a partout eza nini RDC mokoti mais po ba yebe ko bongisa ngo président santi pena ke mvua mameki akangami ngo moni bakangama ta ba makango basala sana bango mais ayebi katana keina ngalinga na za arrêter ma place mandé na za vraiment on a za pena de terminus pas place BCR ka osuka po ato yenge bi avant minuit juste beta fo monanga faut mon ngai po masoeza calme po ngande mokonza masolo donc faut yeba osokola nzoto babibaka baka oh mama moko bazaka na gambela kuna oh bani ya ba nigérien des habillés bien na tawana muke wana otie yango bo mukolo ko tsango te papa o détecter maman ke masolo ezala ngo bien te po nini po jour ngo obakaki biloko wala te o babibaka bako kingani ya bimi o azongisa biloko wana ezanga nanu dose mabe nango yango wana ezanga dose
oye beta ko calculer dose na te même ata ya mundele ba inconvénient ezali o ba gojinax o ba boye ba sensedine banini nyonso wana ezo bebisa o banini banini ba liquide wana e détruire bato makasi donc bande on a biso ba obata nzoto ba basi ebele bazo ba ko entretenir nzoto te yo mwasi ozana mobile na ota musu mobile no pe ya swag o mona mwasi kitoko mais sola mapeka ok basala ba eda biso ba deyo même ata ba 500 francs ala wana mususu pe mona ta sali deyo mais azana sola mapeka ya ko botama et ça la kaka abaxina parfum et ça la kaka mabe ozo mona sola mabe wana na tanga senga ni suna sola parfum et pesa bien te batu bazali o bazaki yo bakisi ezali ozo tiango na ba mai ozo sokola nango ezo détruire ba solo wana. Donc faut que vous entretenir nzoto kitoko. So lingo za na mobile ya bien, yo mo po fosa la bien. So lingo mobile na yo bo umela ndo linga tonton na wana linga papa na wana linga chéri na wana. Il faut tanga zo kota kuna na fruit du sud, faut kuta fruit du sud ya okauka. Bino bokoma ka boye moi simple caresse kaka boye allez. Yo wana perdre aussi versé déjà kuna ba perdre là j'essaie tondi kuna papa tanga zo kota boye poto moi ndenge sala ka bute lokola mbule beti siko bon moi mabela ngola ndenge sala ka soki moi tanga mbula mke tangi poto kama bela kamba et ça la fuck kitoko te tangi ça babilo kwa so kitoko te il faut papa tanga koti na terrain akuta terrain et ça la milangité et na zéloté pelouse synthétique akuta pena pelouse synthétique akuti kuna côté kuna no soso rasé kitoko kuna pena kati kuna na fruit d'ici di makamunyo so bien comme même na Durban te même na nite même na Cape Town na fruit d'ici kuna na Cape Town pena no sentir pena que ma solo eza posé donc faut que ba obate soko boye bino ko bongisa nzoto ba bengo ko simbikisi mo simbikisi te po nini po papa tanga azokota kuna azokuta olambela elubu kitoko soigner kitoko okata ba poil kitoko et c'était que ba poil wana pe yango pe emema ba infection ozomona mwasi bandola taki kaleso banda tongo ti soki pourquoi tam supo mona obeti noko sukola kara mais siko tango mata na mbeto ata yo moko ko brosser kutu ba misusu minu ekoma lokola mabanga ya kikoso ozomona mobile muso alingana ne bis mingi alingana na tendresse alingana affection makasi siko yo zaka so mobile na pousser pemele ngalo bano pembeni boy ozokima po ni munoko solo nyonso anini nzoto ozoko entretenir bien ti yango ozomona bazo bako aji mobile na ngai aseli mobile na ngai kisi aseli mobile no kisi te yo ndo zo ba ko entretenir nzoto bien ti mama kitoko ya kobona na elongi boy eza kitoko te moi si muso akoza na zane kitoko ya kitoko elongi te mais Afrique du Sud kuna abongisa ngo kitoko makamnyo so propre papa tanga zo kota kuna kuti terrain so à l'aise allez yo benga ngo kisi kisi te yo va conseiller plasma ba bengo que simbi kisi mo simbi no kisi te to kuta na misa la prochaine émission mususu c'est Darling Love bon concept sana ba basi surtout basi na biso kini awa bichachi lekini ya libolo ali bichacha akilo mumbo mama mumbo asala boy azwa baki na libolo basi na biso awa batika bichacha na libolo za bien te neti nga bo chic maponi na boy so moi sina wika na koti kati no wika foko mai na libolo na biso pas clair bitina nga salité fort banini so zwa mai beta na siwana ba mena so kala bazaki ke alabiki na tongo 6 heures sokoli mai na na poko avala na jone asokoli pa jone ko kitoko vraiment ba bitim biso batika bitata na libolo eza bien te biso ba ya to linga moi sur na côte na senti ke na côte na tout à lidesu boke kanga mi bien lidesu ndeza la rara je biso a jogobo na mi diembi ke na boy na bo peton mai na boy yo biso nga ba moi côte na boke pina ndeza la rara yango wana ki ba petit botika bitata ya bien te mai ka ya pambo ezongisa mwasi mai kaka vous ambel mo bo nga mo so bien te na biso ba bo petit na bo la bien te mon soit sur le pénal lingot moi c'est pas non fresh banine moi busy ça là biso nga lela na caresse ki na ke no so ma pekaso na kimi on va darling ya bongo moi si faut boire la mai nde makambo on va na bichacha za mabe na ba fils so film so kongwa za mabe ayo ki mama wasala ka boy
Ça te mbala okangama otia bo bebisa libolo. Bebisa borno mai kaka. Merci Darling Love. Merci Darling Love. Donc pour ngai nde na okyo bakisa kaka na makambo ezotala bandeko na biso basi na mibali na bango. Moi si okyo sokola na yo okyo zoma ino na cantine obandi na ona se na yo sokoli yango na nous bien après ko si ça na se no parce qu'il y a basi misuso mona ba ina no elongi ou bien bandi makolo. Après ma yo no aussi so sokola mango bakolo ezaki mbindo après ozu yango liso bandi so sokola na se na yo. Ezo arrivé que zo bebi saba mbase belé lelo bazo beba. Moi c'est que banda na se na ye après aussi so sokola se na yo bien o mati siko na nzoto. Après aussi so sokola nzoto na yo bio kiti siko na makolo na yo. Moi c'est que sokola bongo. Et na basi misusu mobali abimino kaka lelo atiki yo. Atiki par rapport à ni lelo bromo lelo mbali yo tonton wana alingaki nga me aza escroc. Tonton wana azandumba te. Sala na nubongisa na nzoto na yo mama. Bongisa nzoto na yo, bongisa se na yo. Soki se na yo eza bien tonton wana akotelema. Loko se na yo eza bien te wana tonton wana aleki na yeye. Eza te ke tonton wana aza mabe o mibali akisa bakoma ba aventure, o mibali ya bakoma ba aventure, o mibali ya poto bazala ka bongo te ayoki onde bien te. Moi si faut bongisa se na yo bien. Mobali mususu azoke na moi si na hotel. Alingi yo bi omoni make tonton wana lingaki nga vraiment. Mais na comprendre te tonton ngo abwa kisinga kambala moko akena yo ko solo makayabu. Akobwa kisayo akotika yo solo makayabu epola kotika yo ba parfum eza ba lingette eza moi si so sokola zana moi mouchoir na yo to moi lingette no lekisi yango na se na biso malamu na nzela na biso lekisa moi lingette na yo to chawati na yo bien e fandi nango problème eza te e rozo mana papa zo ka okagu ya kitoko oh acheli kisi eza kisi te moi si faut yeba ko sokola nzoto na yo bien moi si azala soin moi si azala soin ko banda na mapeka tina se na yende biloko yango wana ya tiraka mobali siko eloko wana soki osobongisa yango te balobi eloko wana nde visa ya poto yo se na yo liko bongisa yango te après banda kotanga mibali ya bato baza ba escroc oh tonton wana eza escroc oh ba papa mikolo ba koma ba aventurier te yo moko nde oza salite yo moko nde bongisa nzoto na yo bongisa ezaleli na yo na mapeka na yo ebimisaka solo ya kitoko monoko pe en plus isu ba jeune fille bazo ozokota na bisi bopesi ba ofongoli kaka monoko bonjour bato nyonso batie bilongi pembeni omoteke mutu ya monoko solo ata azobetela bato solo ya kitoko mutu akoyoka ngo kaka mabe mpona nini monoko eza solo mapeka eza solo en plus yo jeune fille bonjour bato nyonso batie elongi pembeni ozoloba na chéri na omotia elongi pembeni oh chéri s'il te plaît na solo na oyamba na appel moko bazokima nde solo monoko no nde eza solo oh depuis mokolo na benga yo molinga esuko ya mbanga te azokima nde aboyi nde ba problème parce que nzoto eza soin te moi si nde se na yo mapeka monoko na yo ezala ok se na yo ezala ok papa akoti akangami nde bolobaka o baswahili bazaka na kisi oh ekolo boye batielaka mibali bakisi eza kisi te moswahili ayebi masolo ayebi ke mwasi eza nde chambre yango eza nini eza nde yo moko mamati eza nde yo moko mama bongisa se na yo bongisa mapeka no monoko na yo lamuki na tongo brosser se na yo lamuka sokola yango bien bino ba femme mariée bolalaka na mibali olamuki na tongo papa na naza na mbetu sokola se na yo bien et ozotiela papa biloko na mesa déjeuner papa azoyoka yo na lekeleke lipeke ezomisa sola kitoko monoko sola kitoko est-ce que papa oke musika te papa azomona ke ozo servir biloko lipeka koto solo koto yo banini nde babenga ose ba cigarette depuis tongo la mukaki o brosser ko ta monoko te na se koto solo ezobima odere ezobima akokende na era yokuta na basi lokola biso boy asani akangami nae komi yo momo sona chelie kisi te mama bongisa se na yo tantine mwana mwasi bongisa se na yo kotanga ba escroc ya batu na quartier te o na bimana mbali kingani o na bimana garçon wana akenda na karabo escroc yon moko nde se na yo za propre te neti mutu lokola nga boye mbala okoke nanga bongo te abimina nga tiki nga okoke ndete parce que se nanga eza ok mapeka nanga eza ok na ola mukana tongo na brosser munoko nanga se nanga yi surtout mingi bino ba jeune fille ba mama se na bino boye ba osokola se na bino malamu ko sokola se na bino malamu lelo ba fille belé bazo ba en plus abichacha o ba makasa bo makasa nga ekausaka esala ka elengi ozi oche kitoko te oh balobi poudre boye se na che vraiment tonton na kangami yango wana ezobenda ba fie bele akomi mai
akomi afandi kaka boye kaleso ezopole pamba bo excuse nga nakena ngo se soulager ok se soulager takende kotala kuna esi poli boyeba kobongisa se na bino bakisi bichacha eza solution moko te mwana mwasi kisi ya liboso eza kaka mai kaka nde kisi munene donc on a okoloba yango wana merci. Merci beaucoup. J'espère que vous bandeko pesi ba point de vue na ba tei bandeko basi oyo azoye ba ko traiter ni nzoto na ete eloko liboso mobala linga moi cité que pour amoni Darling Love ata kitoko a moi misu minene ndeka lingi olinga Darling Love jamais moi ça cause ane mabe mais au moins pe mobali na kangama na ye azola ke mbanda te au moins pe moi sumso za kitoko mais au moins mobali azozola bambanda boye bateke ezo uta pona nini moi si faut sokola bien normalement moi si faut sokola 3 fois par jour dès que zo kitama kona na mbetu au côté na douche aux yeux brosse au brosser munoko au bani avant di bosso au banda koni kanzoto faut d'abord au sokola vagel na yo bien au sokoli yango vraiment bien et puis ndo yo ko banda ko sokola nzoto en tout cas to bongisa nan lelo to komi ko lo ba infidélité mibali ba komi bandumba mibali bazo vanda sous na moi si moko te eza pour la nini eza que ba lingi ne basi bazo ye bandenge nini ya ko traiter ni nzoto te to boyi tende bokoma kozo bokoko banda kala depuis bakoko na biso bokoko ya nango mabete eloko na eloko eza na délai nango ozo monde eloko na eloko eza na délai non ba mama biso kala est-ce que ba papa biso ba boti biso la ba mama moko eza pour la nini so potel ba mama biso kala bazali kitoko te otali pena papa la biso na mama na biso o mona pena différence eza pe mona otla pe yo papa pena linga ya mama na ndeni alinga ke pour nini o mona ke couple o ezo concorder te eza ke alinga ya mama te ke po mama aza kitoko nelongi alinga ki na sena ye fongo la libala eza faut ko traiter libolo bien en tout cas bandeko to bongisa to tia propre na nzoto na bino na banzoto na bino surtout pe ke to lobela mingi mi pe to te ya bafia kin to te pe na bino bato boza libanda mboka to yebi base belé loko aza na poto akendaka kayu 4 heures amona déjà amila mukele déjà 4h45 amona kede heure de jeu CKI omona ka mbang wala tika bongwa kei eza mabe makasi avo bima liboso atoko sokola nzoto mombate zara na biti data ya rosokola ndambu et rosala vraiment bien makasi wana romona papa Rokimate merci beaucoup na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo boss pembe alors ba boss nyoso te na Freddy Chibango à Getrat na JP Suisse na ville ya Arène pourquoi pas na cœur sensible journaliste ya Congo check depuis Arène bambote na ma belle na lingio vraiment mingi merci encore na metiti ma daki si ma caméra pour toujours continuer mona muluba toujours kitoko makasi boy wana eza metiti ma aza caméraman côté réalisation YP kaka. Merci beaucoup Nabino tout bolinga Darling Love na yo muto linga ngate opesaka témoignage na nenga mabenga lingi na ngayo mingi hein bon continuer toujours quand opesanga confiance on se revoit bye bye Congo check TV Yasibo Mutombo Congo check TV Yasibo Mutombo